Voilà, grand peuple de la RDC, Ngawabino, Muyomba, Ngayi Manseba, Ngayi Ngwashi, Ngayi Noko Clovis na pesi bino Mbote. Pe nalobi, welcome na émission ya Noko Clovis Time. Émission ya Noko Clovis Time, ezali émission Oyoyo et Congo Esengo TV et tient à disposition na bino ba Noko na ngai ba Congolais pour na kotali sabino ba information bisika oyo ba information bombami ndeto ya ko pe sabino ba information sur ba information ya vrai parce que ngai na yo grand peuple de la RDC toza na besoin ya koyeba oiloko nini eza kolekana mboka na biso parce que eza droit na nga eza droit na yo. Alors bandeko sans plus tarder avant to bandana ke kopesa merci mingi na ba abonné nyonso ya Congo Esengo TV. Merci na ndenge boza kokende ko s'abonner. Merci na ndenge boza kotala ba vidéo ya Congo Esengo TV bozo partager, boza ko like. Oh, merci na yebite nini lisusu na loba kasi boyamba merci ya Noko Nabino Clovis. Alors to bongama papa maman pour que to démarrer ensemble. Alors to compter 1 2 3 go boum 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 boum. Article 5 Yamobe Koli Kunzi et Lobi Nabiso Boye. La souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala sika et Lobi litie lilie. Sindi au peuple congolais. Ndio. Alors bandeko lelo toko na édition o tozotala article 5T au wana ezali flash ya émission Noko Clovis Time. Tozotala article 5T kasi tozokende kolobela article 123 paragraphe 15. Opesa ngai 2 secondes na chalinet na tanga article 123 alinéa 5. Alors bandeko, article 123 paragraphe 15 bolimbisi elobi na biso boye. Na constitution elobi na biso boye. L'État doit protéger l'environnement. L'État doit protéger l'environnement. Alors bandeko, environnement ezali nini? Environnement ezali mai, environnement ezali mupepe, environnement ezali mabele, autrement dit sol. Environnement ezali être humain. Donc neti ngana yo, être humain. Neti mutu. Nde tozo constituer environnement. Alors, par rapport à article 123, paragraphe 15, il y a constitution. Bandeko, est-ce que mai, moupepe, mabele, ils ont protégé Namboka Nabiso? Nabangi balobi, that is the question. That is the question. That is the question. That is the question. Mai. Kala mingi te abandeko, tozai komona mai na septembre 2000. Oh, septembre. Non. Pas septembre. Oh, Olimbisi. Moi, kaka y continue na mémoire. Kala mingi te awawa, je crois, na mois de
Oui, na mois de mars, na commune ya Bandalungwa, to mona pena na robinet na ba image eza na ba réseaux sociaux. Na robinet pena mai ezo bimanango donc on dit ba funguli pena ba funguli canal wana place ma njili. Et ba pena ma njili ba funguli ka pa aller direct na ba robinet ya ba congolais. Mai. Alors, ce qui totali Moupepe ezape pollué bandeko. Moupepe eza pollué. Mitu kezo tambola eza produit ba milinga ba service ba service ba contrôle technique. Est-ce que ça rafona ba norme et c'est l'état landela ba norme ba contrôle technique ya ba mituka oyo nyonso eza na Congo. Nde yango wana nde toko nini l'état a protéger Moupepe na biso. Si ndiyo bandeko. Ndiyo. Sikoyo mabele na biso place pena ya motuya. Bandeko to monaka ba mama soki asali nini asali Thompson na ye soki asilisi oye wana na terrasse ye bois basalita Thompson. Mama soki asali eloko nyonso to olamba donc nyonso tukaka wa na ba terrasse ekoma boucher. Siko tangu ba terrasse eza boucher tangu nini mbule kobeta ba mai ezobima ezo déborder ezo côté la na bandako. Non, à part cela ba biloko wana tangu bazoko bwaka na terrasse eza ko produire bangungi. Tangu ezo produire bangungi, conséquence nango eza énorme. Conséquence nango, bo permettre nga na tangu na conséquence. Conséquence c'est comme la bisoni. Et au la biso ba maladie indri. Maladie liée na ba consommation d'eau contaminée. Entre autres, tozana neti, tozana diarrhée, tozana ba fièvre typhoïde. Pourquoi? Parce que ba terrasse eza bouché, ba maman tan asali Thompson na ye quoi que ce soit asali et yé place mususu oboka ngo ezate pe l'état pe a yebisa mutu te que non boka eloko place tel. Non. Ah, maman place ya monia oboka biloko na ye ezaka na terrasse ye wana wa. Ba terrasse eza la bouché presque partout na Congo. Ba terrasse eza bouché, allez, ezo produire bangungi, bangungi wana ezo mema ba malaria, ezo mema ba biloko wana bazobwaka na. Imagine ba salita mbisi. Salita mbisi tango epola. Ego binomo bozomona kana bolimbisi po bamsu bazaka na mwankele mais tozo talisa que article 123 ya constitution oyo to bengi mobeko likunzi na paragraphe nango 15 ezali respecté te na mboka na biso esengeli na biso esengeli na l'état congolais a protéger environnement na biso ndenge mobeko likunzi et lobi na biso yango wana tozomona chaque tomoni awa plus de 15 000 personnes bolimbisi na mboka na biso basako kufa pona na maladie oyo babengi malaria. Malaria wana bazo kufa na 15 000 personnes onane par mois. 15 000 personnes par mois bazo kufa na malaria. Sikoyo malaria eza dunani. Ezo uta na bangungi tangu ba nini ba terrasse za bouché ba nini ba salité wana ezo produit bangungi ezo misa solo ba salité wana ezo même ba baladi ba typhoïde. Donc bandeko eza penza mobulu yango wana il faut to appliquer article 5 ndenge to lobara toujours article 5 ya constitution litier lilier. Il faut litier lilier et ça la peine à environnement na biso. Tokotika environnement na biso et kendeka
Oh, dia. Hein, bandeko ba congolais. Environnement na biso place au biso tozo vanda. Ba ngungi so donc ngungi to ba kisi muso bazo tekela biso na mboka wana na mboka na biso Congo ba kisi muso ba tekela biso pona oboma ba ngungi. Ba kisi wana pe ba cha eza pe sous toxique. Tant ozo go respirer ngo ezo go kene so go poser ba problème. Hein? Et kozala malamu environnement na biso ezala bien assaini, so eza bien assaini, ba ngungi ba zala te et ba maladi wana ya salité et ya pété. Il faut tout appliquer litier lié na salité pour na kata mboka na biso. Alors bandeko conseil ya noko Clovis na ba noko na ye yango wana nde to monani na édition oyo ezali koya ngana bino nde to na sengi na bino plutôt na sengi na bino bandeko ba congolais de partout s'abonner na Congo Esengo TV, like Congo Esengo TV vidéo et partager et ça la biso bien poto pour ça na lisusu davantage ko pesa bino ba information to ba ko talisa bino constitution na mboka na biso ndenge ezali ko meme pana biso. Alors bandeko pona édition o to suki wana. Merci beaucoup. Bye. Nabalae Zambe ya estere Yawe salanga nabalae nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité oyo Nzambe ya ba invitation maison given azali